Ozomona lelo siko bandoko bele abasi bazna mibali uzobota mwana uzopesa mwana kombo ezanga fondo nonga Rihanna pona tambola lokola Rihanna zela na scandaliser muke oyebi ke ba alliance oyo ezanga ba kombo ya bato ezanga pe ba réincarnation de l'esprit. Amen. Chaque fois musicien wana se réincarne ba kombo na ye asala ba écatation na ye yeba ke kombo na ye partout ici ke zali na bato ba porter kombo na ye sans que ba ça dit ba sali alliance na ye indirectement. Amen. C'est ça loko mama et ça nga pasi mutazomi benga kombo ye moko alala la muki alobi kombo na ngai liziba on ne disconvient pas. Est-ce que liziba eza source oza liziba ya nini? Voilà. Est-ce que biki kombo Diane wana eza moko ya kombo o eza déesse na Japon industrie ya Diane place oyo basalaka ba comment on appelle ça basalaka publicité avant ba bimisa biloko eya o kabelo o elamba déesse wana ya pote mutu basukola ranango bate azui combo ya Jacob a changé combo Jacob parce que grand-père na Abraham ba changer qui combo oko mona na kati ya famille mwana na botamité déjà ba tante bazo la combo. Je pas dire que non toutes les tantes sont des sorcières. Non 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 moi je pas dit ça. Des gens ont peut-être nenga na mi bengami na combo ya bolokoko na sima bolokoko ezana eloko moko ya accompagnera combo wana. Comment on est utawa pesalara wapi parce que il y a des gens aujourd'hui bazomona vina bango peut-être kendra liboso peut-être à cause il y a comme moko elata le lo bato ba mi pesa ba mi benga ba mi comme ça et puis te ba pesa ba surnom na ba vina bango le nom de Jésus le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le nom qui est le plus célébré, il n'y a aucun nom qui doit être célébré si ce n'est pas le nom de Jésus. Amen. Voilà. Sous des mauvaises alliances, par rapport à la descendance, au grand-père, au noko, au tatine, au mamalek. Mamalek qui mourait à Ndumba, à Pamba, à la Galibanda, à l'Angwa Masanga, à l'Okolo, à la faiblesse, il y a Mbongo. Aux opes à Endoi, on va sauver ma pampers. Surtout le côté bon, Nicolo, Yango, Ana Papa. Donc, même dans ma bala, tu relèves pas ma bala, pareil, parrainage, Moutaza, on a Mouka, pour la zone Mbongo. Bienvenue sur Bolokoko officiel. Merci à tous les abonnés. Merci à tous nos abonnés. S'abonner à Bolokoko officiel. Merci Nabino. Un grand merci à tous les abakouk de Sila Bissalou. Merci à Sila Bissalou Balobi Mams. Merci Nayo. Un grand merci aussi à Gaulois et Gladiator. Merci à vous. Nous allons continuer à s'abonner, à aimer ma vidéo, à partager. Dans le baranabino à tout moment. Aimer vidéo, partager vidéo, commenter vidéo et d'orchestre Bolokoko. Les ali bongo manière, il y a qu'à soutenir d'orchestre Bolokoko. Et surtout, quand les qui sera la publicité, on est qu'à rater. Au lingo soutenir d'orchestre Bolokoko. Façon, on est qu'à soutenir. Yango wana. Merci Nabino Bayetu Bolingaranga. Merci à mon sponsor officiel. Champion Wadol 1 million de fois depuis La Rochelle, on a un sponsor officiel. Un grand merci aussi à Charlie Kunga Chalamama, merci Nabayetou. C'est tout bangone. Merci à ma famille Bolokoko, merci à vous. Et voilà, l'actualité nous oblige. Mikolo bon message na mingi na prophète Efata parce qu'il y a une révélation vraie. Je crois que un prophète et un pasteur. Un pasteur mingi baye na monte na bisu ya internet ya YouTube baza mingi baza ba faux pasteur. Je peux dire ça. Baye ko luka ba charlatan, baye ko luka mbongo. Mais oyo bomoni ke nazo zongi c'est trop na plateau nanga parce que ngamoro nazali mutu oyo témoignage vivant ya liboso ya makambu o nzambe na ye aza ko salela nga. Ya on a dit que nabi papa na chaîne nanga orozala toujours le bienvenu na chaîne nanga na royamba yo toujours na kata chaîne nanga parce que on nga na ko vivre pas mosala nzambo yo bandeko nanga na ko sabino te nzambe ya prophète Efata aza ko sala aza vraiment ko salela nga ba témoignage qui est belé na ko sabino te ba nzambe même caméraman na aza simayebi. Donc je suis avec le prophète Efata avant la Kotanaye dernièrement Bolanda qui dernière émission nabiso oyo parle sur les héritages héritage oyo etika oyo boma ba famille oyo batu mususu ba héritage me mela bango malédiction héritage comme ça yo mutu ali boma comme relief fulu na balabala il y a même des gens oyo ti lelo ba bala raté à cause de héritage na bango moko.
peut-être ba miso pe ba luka ba bénéficier d'un héritage eza ya oncle azana bana na ye mais yo lingo bénéficier kaka na kati héritage wana donc le to ko lobela ba alliance o ekangama na kombo na yo ezalaka nani est-ce que signification ya kombo na yo yebi yango kombo na yo wana oyebi mukolo nango asalaka nini amemelaka o nini. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans malheur à cause de ba kombo ba yeba mutuna makolote ngani naza il roi ya nanga kufa ki na boti moi nanga fona pesa ya kombo ya nanga vie ya no asala ya mo na comment ko vivre na loba ki non prophète. Il y a des gens qui vont souffrir na biloko wana nga moko grand sœur aîné na biso azaki victime ya eloko wana ya kombo elanda ki ye na bi prophète il faut to la musaba na nzambe ba yeba azalaka na kombo nini kombo na yo wana la kisi yo nini memela yo bénédiction et memela yo malheur to kombo pesa moi na comment moi na comment ko vivre avec le prophète Efata oyo to solo la lelo richi fungo la caméra bande ko ba moni langa prophète Efata. Bonjour prophète. Bonjour maman Dorcas Boloko ko Nzambe yalo la apambola. Amen papa. Apambola également mon frère Richi derrière la caméra. Amen. Nzambe yalo la apambola et moi je l'appelle les bois noirs. Samba Israël, apambola tous les corps du Christ partout dans les quatre coins du monde. Si Kabaso capte biso, ça dépend l'ère par laquelle Baso landa biso, Zambi apambola bango. Tout ça toujours kokoba na katia mabondeli. Tout ça nango ya 242 minutes na présence en Zambé. Zamba pesi kabo oyo par rapport ya bana tout là qui dernièrement awa et par rapport ya ba alia héritage oyo kolo telesa qui pour bandiko mingi bazana ba retomber ba victime ya makambwana. En tout cas gloire à Dieu parce que nous avons répondre parce que bande ko belé ba se retrouver na ba problème oyo ba auto za bango déjà na programme le lot eza troisième jour na biso tozo ko ba pona ba renouvellement ba alliance na bango na Zambé et lobby encore tozo kota na programme ya sika lebi ke Nzambe auto zo bon de la je bénis également mon père spirituel le révérend pasteur Jefte Fouti Bisi Kazali Nzamba lola a pambola corps de Christ Mobima. Amen. Merci beaucoup prophète Efata to yambi olelo mais na rolinga to bandali to misina ko banda libonde plutôt côté directement on a si jeune abisso. Les dieux de gloire, les dieux d'Israël, Père éternel, merci au Dieu de gloire. N'a pas moli on s'en là. Ces moments on dédie les dieux d'Israël. Je bénis tout peuple au Dieu de gloire dans les quatre coins du monde au bazon d'abisso corps de Christ. Ba ndeko nyoso ba fani sami na bandako. Iboso ya ba télé bazon d'émission au. Tika message au Père. Et ça la moko ya révélation une bonne sémence. Il faut sa guérison, il faut sa témoignage. Pourquoi pas paix et la délivrance na vie ya moko na moko. Na briser force Seigneur sur Israël Nzambété dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la paix, la puissance et la gloire soient rendues à l'éternel adoration dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Balanzambe boleke vidéo, balanzambe aimer vidéo, yo yebike, oza mwana nzambe nzamba salela yo ba miracle, ozo vivre na grâce na ngolu ya nzambe, pema oyo zui eza ya ofele parce que nzambe de muta pesi et pas ya muta mokili orozo kangote. Likez vidéo, commentez. Oyo tout à ce que rappelle la prophète Efata dans la besoin ba prière, commentez vidéo le numéro aussi des prophètes Efata ezawana bozo monango na écran. Bobenga pobozwa ba délivrance ya vie na bino prophète le toza ko lobela alliance ba alliance oyo elana na ba kombo donc c'est-à-dire que il y a des gens peut-être ninga na mi bengami na kombo ya bolokoko na sima bolokoko ezana eloko moko ya accompagnera kombo wana. Comment on est utawa pezalara wapi parce que il y a des gens aujourd'hui bah zomona vie na bango peut-être kendra liboso te peut-être à cause il y a kombo moko elata le lo bato ba mi pesa ba mi benga ba mi komisa puis te ba pesa ba surnom na ba vie na bango au mona muto pesi nga surnom nga moni kamara boye nga surnom nga ezaka te limombe o nga ba benga nga la diablesse. Aux autres pays à l'aise, aux autres pays à la diablesse. Donc, dans le mingi, tout le bénéfice na bisu lelo, il y a ba combo wana. D'abord définition. En tout cas, merci beaucoup Maman Dorcas. Et c'est un moment kasi. Tobetami libaku itoko na
écran oyo parce que la télé aussi c'est de l'argent. Voilà. Nzambe apambola bande konyo so bazolanda biso. Vous savez, lorsque Dieu est en train de nous donner des révélations pareilles, parce que tout sunga bande ko oyo baza aliéné par rapport à bakombo et bakombo wana ils ont toujours défini une alliance moko quelconque. En fait, quand on parle de l'alliance, je suis en train de parler d'une manière spirituelle, en fait des affinités spirituelles. Tibo yokani moko ozana ngona Nzambe na kati ya alliance pe ezana bo yokani obato bazana ngona Satana. Voilà. Mais les deux biloko wana esala nini ils ont joué rôle na ngona kati ya kombo ya bato. Et on remarqué na monde ya lelo bato ebele ba impesa ba kombo o ebima na origine de ba famille na bango sans pourtant ba yeba ba rôle pe ba définition ya ba kombo o bato bazana ngo mais mutu abotama utabo mwana kombo o ya botami na kati ya famille na bango eza kombo o ebimi na kati ya loi. Voilà. Eza kombo o ebimi na kati ya coutume. Pourquoi? Parce que Nzamba zo ebisa Abraham dans Genèse chapitre 12 azwisa Abraham alongwa na mboka bisika zalaka bi va-t'en de ton pays et de ta patrie. Va là où, dans le pays où je te montrerai, je ferai de toi un père de multitude des nations. Voilà. C'est-à-dire Nzambe tanga zobisa Abraham bongo eza alliance o Nzambe asali na Abraham. C'est-à-dire Nzambe tanga akuti Abraham. Akuti na kombo ya Abraham. Mais tanga Nzambe ati mission na kati ya Abraham. Nzambe azazo bate ma sœur. Voilà. Aye ko changer kombo ya Abraham et komi Abraham. Bandeko bazona na biso bafungola Bible na Genèse chapitre 17. Nangi tout un texte comme na biso penza na kati ya ba révélation moko la pesi biso to lobana moment o esunga pe bana bandeko ba papa mama o bazo vivre na inconscience to ignorance ya ba kombo ezo bebisa ba vie na bango e kanga ba vie na bango. Pourquoi Nzamba zo permettre vie à mutu échanger na kombo? Parce que les noms sont attachés avec la promesse. Voilà. Les noms sont attachés avec la mission. Les noms sont attachés avec la détermination. Et le nom également est attaché avec la précision de ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Dans mon Nzamba, j'ai vu ça Abraham, Genèse chapitre 17. J'ai eu la parole du Seigneur, le verset D au 6e verset. Yoka Bible. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face. C'est-à-dire Abraham a coué tant Nzamba j'ai bissé makambo. A qui somme lobi et Abraham a coué bosso Nzambe. Abi tomba devant la face de l'Éternel. Yoka Bible bien. Alors, et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, ma sœur. Mais ton nom sera Abraham, car je te père d'une multitude de nations. Je rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Mouton Nzamba zopese ningisa oyo. Cela veut dire Nzambe a déjà vision moko na kati ya mutu. On Nzambe ye moko aza auteur ya vision wana. Voilà. Et il aurait pas fallu Nzambe atika na kombo ya Abraham parce que kombo wana eza na Mésopotamie et uti na loi. Et Nzambe ebisi Abraham pour apambola ye, il faut kombo na eza attaché na promesse na ye. Non zomona Nzambe azobisa Abraham boy. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi? Parce que comme on a appelé Abraham et qu'on définir déjà structure et vie et détermination de Makambo Abraham à vivre avec le temps. Amen. Et ce que j'ai même Genèse chapitre 32 au yoka 31 32 au yoka place Nzamba jebisa Jacob. Jacob a koutani na Nzambe. Ba lité na Nzambe toute la nuit pendant l'aurore. Et Nzamba zo tunaye. Ton nom c'est qui? C'est comme on a Jacob. Abi non. Yo un moment ça veut dire Abraham s'est accroché avec l'Éternel dans l'alliance. Alors qui a joué alliance na Nzambe. Et comme Jacob azalaki nango, abimi pe na lignée Abraham. Le kola Nzamba qui déjà papa na grand-père na bango kombo. Voilà, cela veut dire a eko changer pe kombo ya bokitani ya nani? Ya Jacob. Voilà. À Jacob, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Amen. Oh Jésus. Amen. Si quand on a Jacob, au monique de jalousie et à même na katia bakombo parce que Esaü a tiré la combo Esaü. Tant Esaü na Jacob a botami, Esaü a tiré la combo na ye. Jacob combo changea et bokita di on zabé bisaka Abraham. Jacob
comme un bénéficiaire, il y a descendance par rapport à Combo. Ouais, pas grand-père naïe. Ok. Na zomi tout na ba question. Au moins la jeune fille moi zo beta tolo comme on a DS. Au moins la jeune frère moi zo beta tolo comme on a elle. Ba zomi pesa ba Combo ça pour tenir compte. Il y a ba conséquences, il y a ba alliance, il y a spiritualité mauvaise. Oh ils ont na kata ba Combo wana. Et cette fois-ci Dieu nous a appelés. Ya oyebisa bande ko ba zo ndabiso. Voilà. Ba lukana nous ambe. Amen. Ba lukaba délivrance na bango par rapport à Combo. Oh ba milatisa maman et ça n'a pas si. Mutazomi benga Combo ye moko alala la muki. Alors Combo na ngai liziba. On ne disconvient pas. Est-ce que liziba est sa source? Oza liziba ya nini? Voilà. Il y a des thèses autres liziba nini. Nazomi tout na ba question. Mona mwesta la muki tongo ka ye moko. O Combo na nga la torture. Alors muki Combo na nga DS. Ongane na banda boy. O banda nini? Même si on appelle ça ba Diane. Nazomi tout na ba Combo. Est-ce que que Combo Diane wana eza moko ya Combo o eza DS na Japon? L'industrie ya Diane place oyo basalaka ba comment on appelle ça? Basalaka publicité avant ba bimisa biloko eya o kabelo o elamba DS wana ya beauté mutu basukola ranango. C'est toute une industrie. Maintenant bato bazoye bangote. La plupart des gens okomona mutu Nzambe azazobate. Azui Combo ya Jacob a changé. Combo ya Jacob parce que grand-père na Abraham. Ba changer qui est Combo. Okomona na kati ya famille moi na botamité. Déjà ba tante bazoye la Combo. Je veux pas dire que non toutes les tantes sont des sorcières. Non. Non, moi je pas dit ça. Mais pour maneke quel est le soubassement des noms au besoin de sa moine dans azobotama. Parce que les noms sont attachés avec la promesse. Nzambe azoye bisa même Mardoché. Toi nous écoutons musikati. Lorsque Mardoché ba yé na déportation ba koti na et pas roi Osiris. Bible ezolo baboyi. Esther aya na kombo ya Esther, Esther chapitre 2, le verset 7. Esther aya na kombo ya Esther. Mais tango aya na kombo Esther, c'est comme esclavagisme. Azala ki bena moumbu. Mais tango Nzambe asali ngolu kola mona mwasi oyo. A changé comme nani? Adassa. Voilà. Papa donc ça m'a pas pambola. Amen. En tout cas ça m'a pambola yo. Tout la Bible papa toi ma chrétienne. Tango va changer Adassa kombo, cela veut dire le nom d'Adassa qui signifie étoile Esther était attaché à la destinée de vivre comme reine auprès du roi. Amen. Et ça bande ko belé ba mpesa ba kombo et désorienté bango même de la promesse na bango. Au monde. Et tout cela sont liés aussi kakanini na ba kombo. Amen. Au komona Nzambe azoyebisa Zacharie. Nanu kutu Jean botamiti. Nzambe azoyebisa Zacharie na Luc chapitre 1er. Alors ta femme Élisabeth. Ta femme tera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Voilà que Jean Baptiste, voilà que Jean na botamiti. Nzambe azobata parce que le nom de Jean était attaché à la promesse par rapport à la mission. C'est lui qui a rebongisa nzela au Messie au sanini akoyila. Voilà. Osomona. Et tant yo botami na kombo na yo, ya famille. Nazo déclarer lokola mosakola Nzambe. Et ça na bato mususu bazomona yo Gédéon, mais Nzambe azomona yo vaya héros. Amen. Et ça na bato mususu bazomona loka lelo Esther. Soka yo ozana yo Adassa. Amen, amen. Nazo mi tout na ba question. Pourquoi bato bazomi pesa ba kombo talaba na ebele? Si okomona kombo ya papa na mama basangisi na mituni question. Kombo ya mama ezana malédiction. Kombo ya papa ezana malédiction. Ba kati ba kombo ba associé ba pesi mwana. Kombo ezanga fondement spirituel. De quoi vous attendez par rapport à Makambo? Mais le lot na kati yote prophète et fatal le lot batu ba koma kobo ya ba kombo ya Bible. Romona na pesa mwana na komo peut-être ya Elohim. Il y a Janto Adonai te. Il faut na pesa mwana na kombo mo ezana élégance na kati. Ozo mona to mona ba kombo ya bana na tangi peut-être skizenga ba kofi lo mi de ba Del Piro. To na pesa bato ebi no signification Del Piro te. Malama ko pepiti mwana kombo Del Piro. Parce que comme mwana za ya mwana moko ya star. Il y a un autre vivre na 21e siècle. Nzamba pas bon yo Mama Dorcas. Au monde il mambo tali combo. Au monde diablo. Na expliquer le komoko. Joie Luc chapitre 1er. Le verset 28 au 31 verset. Yoka parole en Nzambe. L'ange approche chez elle et dit:
je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Donc, comme ça même Mouto Batinda a sauvé mon kilio, son nom a été déjà prédisé avant qu'il soit né. Amen. Surtout le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui est le plus célébré. Il n'y a aucun nom qui doit être célébré si ce n'est pas le nom de Jésus. Amen. Mais Christ a agi comme l'équipe a communion. Avant Botama, après si combo. Nous on disait bazazoba. Mais aux hommes on a les lots si comme on rebelle à basi, bazna mi barli. Aux hommes ta moana, aux hommes sa moana combo et zanga fondement. Non Rihanna pour la tambola lokola Rihanna. C'est là la scandalisation muké. Oyebi que l'alliance o ils ont ba combo ya batu. Ils ont rappelé ba réincarnation de l'esprit. Amen. Comme nous comme musicien moi mon pesi. À chaque fois musicien wana se réclame combo na yé. On sala ba catation na yé. Yeba que combo na yé partout ici que zali. Na bato ba porter combo na yé. Ça que ba ça dit ba sali alliance na yé indirectement. Amen. Amen. Ozomona. Mais tant que vous sali alliance na makambu ya boyi. De quoi vous attendez? Yango moni bato beli bazili na bango sopana à cause ba kombo ba pesa bato. Ça dit moi nazali bumba pesa kombo ya mutu aza sorcier. À cause ya comportement ya kombo ya mama leki moko to ya noko moko. Tala mona lonela kombo. Oh peut-être na lingaka mingi, tala mama leki na biso wana. Yango moni nzambe. Surtout ba kombo ya bamboka wana prophète. To bondela nzambe, ba luka ba délivrance na ba kombo o ba mi pesa. Comment ils ont fait combo à Koufalobi? Oh, la mouture a fini. Oh, c'est quoi ça dit? Mais comment ils ont un fondement? Il y a un combo dans la Bible. Dans un benga, j'ai dit un vaillant héros. Ça veut dire Azam Obundi, Molongi. Vous avez na bonde linzambe. Bande ko bazon da biso na moment on. Oh, bisika ba vandi, ke ba combo na bango ekangama. Voilà. Sous des mauvaises alliances par rapport à combo ya descendance ba pesa au grand-père au noko au tatine au mamaleki mamaleki moko ya ndumba ya pamba la la libanda alangwa kama sanga lokola za na faiblesse ya mbongo ozo pesa endoi po ba sobela ba pampers surtout le côté bomba mikolo yango wana papa zo me même na mabala to ko le pas mabala ba parrain oyo parrainage ozo mona mutaza ko landa mutuka pona za na mbongo na bi ke soki na pesi ondoi a ressemble moi na pampers milika oza ba intérêt wana yango mondi ba esprit ya bana ebele ba yibi yango amen. Et na bonde linzambe soki kombo moko ancestral so eza na kombo moko elandaka mwana na sa pongu o esala ke mwana mabone et avancé te na briser yango dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quand nzambe a renouvelé kombo ya sika na vie ya bana na yo na descendance na bango na progéniture na bango nzambe apesa bango ba kombo ezo ramener bango na stabilité na paix na croissance, va propulser de manière spirituelle. Mais si ka bazo vanda, va dominer. Amen. Amen. Pourquoi on peut sabato ba combo o ils attaché de ba mari de na vandi pena de comment abela dinga depuis Suisse. Alors le prophète tu ne pas citer son nom. Abi na combo na ba pesanga. Machanga. Comment na yena coutume na bango la kisini ma ya misu. Je me suis posé la question. Et comment on a moi ça bané rolata et bané kola parce que les jours où ya botama maman na bango ndoyo ba pesa ngai kombo ba discuter quand même. Na mobile na ye et ça qui a quand même mobile na ye soki na mwasi mususu et na seba douleur wana douleur afanteme senini et moi moi ça na botami ba pesa maman kombo ya douleur. Oh mon Dieu. Même si ba césarienne. Au bon petit monde petit comme césarienne. Ba kombo bo pesa bato na fondimate. Yango tozolukela ngo nzambe. Ba ndeko nyoso baza mal. Ba kangami na ba se ya ba lionsi ya mabe na sa ba kombo ma sœur. Amen. Ba ya tokota no 3 jours en nzambe. Ya prière et retraite na nzambe. Tout le monde là na nzambe. Le problème est di kambo ya alliance. Kombo ba pesa yo wana. Ba pesa lango offrande. Ba pesa lango sacrifice. Ba se lango makambo. Mais pour kombo ne au changer yango. Partout ici quand nzamba kutana na bato changer bango ba kombo. Il y a quelque chose qui était manifesté. Il y a un hôtel qui était bâti. Mais nous avons mis une question. Olali olamuki moi na kono abimité. Basangisi comme papa, na kombo ya maman.
Dans ce combien noko, bakati, ah mon Dieu. C'est que tu peux savoir catholique, par raison, on est au monde catholique, et à changer on va parler sur ça sur le baptême par immersion, par aspersion. Il y a par rapport à comment vous payez Vandero Tangia catholique, laisse tomber côté c'est beaucoup na kao. On ne peut pas citer les raisons dans cette affaire. Tout le monde de la Nzambe parce que bango moko de bazabango baptême pour payer Sarabana batamike. Il ramène le bassin, bazuma il bâtit na bassin. Nous avons deux sortes de baptêmes. Il y a des baptêmes par aspersion et des baptêmes par immersion. Ce qu'on a catholique, on appelle ça un baptême par aspersion. Parce que le vrai baptême, lorsque Jean s'est retrouvé dans le Jourdain, Christ est venu. Il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Christ a poussé. Et lorsque Christ a dindi, cela veut dire quoi? C'est le baptême par immersion. Cela veut dire que tu as koufi à ses couilles. Lorsque Christ a béni, il veut dire le ciel s'ouvrit. Il y a une colombe, une forme de colombe qui est descendue, qui est venue se suspendre sur son épaule. Voilà. Confirmé. Et puis les autres, il y a une voix qui est attendue dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on lelo. Pourquoi tu vas commencer à un niveau et on peut savoir comment on est. Allah la mouti Kardashian. Oui, mon famille est ça là. Engana famille car surtout mi ko ba fille, surtout business internet. Il y a d'autres monde même le ba fille internet mais ba ko ici. Ngana Kardashian. Ozi kabelo bois qui est là lito yo za Kardashian. Oyebi même pas comment zola. Sorcellerie inconsciente. Bible les Zolo bana Osée chapitre 4 le verset 6. Alors mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Ba biloko ba to ba mpesa ba kombo. Je vous dis ce qui est vrai. Il y en a batmusu tilelo. Ils sont attachés à cause de l'alliance à Kombo Yamabi. Et bah vie n'a pas changé. Amen. Et moi, on a gloire à Dieu. Après ça, comme ma chancelier veut dire Azoli la main à mise. Et Dieu l'a guéri. Ça va changer vie naie. Après ça, Kombo Yasika. Et ça n'a pas tout ba benga ba otambola lelo. Batamona ba Kombo mo diabolique ba Kombo na bangote. Mais comment un chrétien avant de l'amour qui a un peu sa combo, il y a des démons. Personne on est on a la diablesse. Oh my God. On a la déesse. Nenan. Oh là là. Surtout maman la bise au bas, n'a pas Arthur. Eh ben on a Jézabel. Et puis elle est très calme mais bande kobele à cause ya ba kombo ba ozo ba force ya visitation ya mabe na bandoto na bango parce que ba kolo kombo ba se recarner na ba kati d'esprit na bango. Amen. Raison pour laquelle nous avons matinde biso to kata makambo na kombo na Yesu Masiya mutu nyoso ba pesa o kombo zanga sens o ya noko moko bazaka muyibi. Et ça n'a pas na mutema bazobenga abi telle fille telle maman abi telle mère telle fille c'est la fille à maman qui ndumba maman bane ko sala ah my God muyibi oh papa na zala ki nango ekitila kata mwana bozo comprendre à cause anine ya ndoi par intérêt o bo pesa sans pour écouter la voix de l'Éternel itamba zoba amen a pesa mutu kombo azolo bango en avance Samson avabotama bazoye bisa maman Samson tu seras enceinte on met la sur les cœurs fortes ba interdiction eza kobota mais bana mususu na interdit mais on mona mona moi terre nga pona petit femme la beau fort ah on met la beau frère mon collègue laisse-moi te dire la vérité ozomi lexa air inutilement voilà mais non yebisio que moi na pense Congo ozomi ah my God au moins nga linga kana mela masanga mona vandi kimia ah bon ozomona sorcellerie bazui mwana botami bazui mwana basukoli mama azoloba oyo pena monganza esprit ya mai ya mbisi ezolanda mwana ngani ya bato ndozomona bazotelenga na ebele bazotia bafara jour bazotia bamascara bazotia bakabe malgré tout ce que vous faites là libala exact alléluia kombo bakanga yo quelque part amen baninga ozokela bango jalousie baoluka nzambe na lelo oyo tout est vanité. Attends, yon de la polga. Ah, ça fait très mal. Aux hommes, on a un peu sa combo. Aïe, mais ça, c'est pourquoi on a dit qu'il y a un raïs, ça te met la poule. Ça fait ma belle papa.
et ça reste le Kanzambe. Moi, comme mon sous, ça va comme on peut s'attendre. Et ça va comme on peut s'attendre. En tout cas, je parle comme un prophète de Dieu. Bande konyo so bazu di bakwa kolanda biso. Ba rejoindre biso na temps ya prière tous en ango. On a kolongola ba kombo nyonso ya ba alliance ya mabe. Ça marqué likolo ya ba kombo. Bana mingi ba botami ba ki zengi. À cause ya ba kombo ba pesa bango. Ya ba ndoyi ba pesa bango. Ndoyi moko ba za muyibe azanganga. Azanguta kisi sorcier. Mais aussi combo na yo ya mwana opesier parce que aux autres traverser un moment de faiblesse. Attention, je ne peux jamais abandonner Dieu parce que je suis en train de traverser un moment de faiblesse. C'est une circonstance. Et qu'on l'écart. Pour l'amour de Sion, je ne mettrai point. Mais pour l'amour d'Israël, je ne prendrai point de repos. Israël, Jacob va changer le combo. Je vais déclarer le clan Bosakulanzam. Quand Denza va changer le combo d'Abraham, le combo d'Abraham, Nasara. Sarah zala qui ne laisse Abraham parce que moi c'est mobali mais makamon zaba ebesaki Abraham ebesaki Sarah mais à cause nous avons changé combo ya mobali automatiquement comment moi je peux faire ça ni échanger. Amen. Mais ozomona batou le nouveau marié quand siko ba balana ba pe sa combo ya mariage ça fait très mal. Zamba sunga bango bozo pe sa bozo bon pesa ba combo oyo esalaki binomo bomilu kela ba problème na sa moyo oyo couple Didas Pembe na lina boutique ba comme bon ote papa bon ba ni mo kumisa mo comme couple azo yebisa bango mama Dorcas bandeko bazonda biso partout les quatre coins du monde ba combo obo pesa bana o ils ont un fondement spirituel ti o moni ke bana o remarquer yo moko na ba tanti na ba tonton na ba frère na ba sœur na ba maman. Amen. Tolukana nzambe. Tolukana nzambe. Ozoni pesa kombo ya DS. Talela telinaye. Donc c'est-à-dire séduction na séduction. En mode excusez-moi prophète, excusez-moi bande obote biso. Au moins ba jeune fille ces derniers ba jeune fille balingi sous soutien. Tuni bango. Ngana Rihanna la tangote. Kilelo. Ozomona. Donc, tu as adopté l'eau yote. Vanité. C'est ça. Et là, on a zo kamba patala ma chuapanga balata kana 94. Ils ont eu sous les. Et comme il pas téléphone. Et le rêve à chuapanga. Et comme il pas téléphone. Zamba yo kabino. Donc, on a dit bon la mode riche. Pas téléphone. Bondeli Zambé mama Dorcas. Bande ko nyonso bazuta ko la biso na mama oyo. Bana mingi babotami bakizengi bana mingi babotami na ba dépression bana mingi babotami na ba problème psychosomatique bana mingi babotami na ba problème psychospirituel bana mingi babotami na ba problème. Pourquoi? Parce que combo obo pesi moi et un fondement spirituel. Amen. Et on Zambé à Salibino appelle contactez le prophète Efata la piste 243 82 21 78 177. Mon numéro également est affiché sous la barre d'écran. Nzambalola akozangate ko pambola bino na pamboli bande ko nyonso. So y combo na yo ba pesa ka ya mama nani oyo ya noko. Ils ont une malédiction na vie. Ils ont arrêté au nom de Jésus-Christ d'arrêt. Mais déclarer faveur en Zambie. Ils ont dit que l'on a faveur en Zambie. Ils ont dit que l'on a dit maman. Ceux qui ont dit que l'on a combo. Ils ont détruit Bananayo. C'est quand Zambie a arrêté ces mensonges. Au nom puissant de Jésus-Christ d'arrêt. Que la paix de Dieu vous soit manifestée. Que ce soit un partage pour vous. Dans vos maisons, dans vos secteurs. Bissikabo Sala. Nali kambu obato mpesa ba sirno wana ba abréviation ba combo ils ont ba signification nango nzamba sunga biso na prochaine émission toko décoder ba combo bato mpesa ba combo na biso na Kinshasa o na monde yoka makambo ebata mina kati ba combo nzamba zanga te ko pambola. Merci beaucoup les prophètes Efata, merci à Bayetou balandi biso en direct de Bolokoko officiel, merci Nabino Bayo Bolinga Kanga, merci à tous les Abakouk balobi Abakouk to zaraba na Nzambe yo za Abakouk yo ebike Abakouk la qui fait que nera balobaka attends-les donc tozela promesse Nzambe kokisa ma ba vie na biso Abakouk ya zela ki yango Nzambe akokisa ki promesse na ye na vie na ye donc yo po ebi koza Abakouk oyo tala ka Dorcas boloko ko like vidéo parce que Abakouk baza ba Nzambe commenter vidéo aimer vidéo partager vidéo ko le ka message oyo te parce que erosunga bande ko na yo famille na yo mobimba parce que tu toza to na ba komo mutu to la to eba mutu na makolo te vini yo menaka mamni yo salaka peut-être va combo wana yo zanango neva sima ya malheur peut-être ya vie na yo
Luka Nzambe. Nalingi bino mingi ba tout bolinga ka d'orchestre bolokoko balobi l'espace elle et moi chez maman Annie l'honorable juste na venu au Kitundu wana direction Mouchi numéro 14 elle et moi chez maman Annie biloko bio lia nengo lingi balobi awa balamba bampaka saba sombo yo lingi biloko eza bio naturel chez maman Annie eza wana pona ko se pelisa bino ko lier bino comme il faut ndenge sengeli na lingi bino ya mingi prophète tout ça la prière à sous que puis toka bwana Zambalo la pambola moment d'orcas amen également bande ko so bana biso tombola kama bo kisiki so miyo to monde la Zambé Zambalo la Nzamba Israël na déclaré lokola mosako la Zambé puissance nyonso mande kwa câble bana na yo Nzambe na sima ya ba kombo oyo memeli bango débauche memeli bango malédiction memeli bango sécheresse memeli bango déstabilisation au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nyonso ezala brisé. Bible Zolobana 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue en état humain. Dieu qui est fidèle, il ne peut jamais vous laisser être tenté au-delà de votre propre force. On a déclaré au nom de Jésus, sous le mandat reçu du ciel, Père du Saint-Esprit, force nyonso ya sorcellerie, force nyonso ya loi ya coutume, ils attaché na kombo na yo, ezala brisé au nom de Jésus. David est en train de dire au livre de Psaume chapitre 23, quand je marche sur la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Amen. Ou l'être sans âme na bâton et rassuré yo au nom de Jésus. Na déclaré restauration à Sika na kombo na yo. Na déclaré kombo ya Sika et même la yo bénédiction, stabilité, croissance, paix dans le nom puissant glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh là là, on se voit. Merci, bye bye.